ezala ndeko mwasi mo abenga za na poto ndeko na biso abenga bi miss ne miss na landa yo makasi mama miss na landa ka yo tellement na yo ka ba conseil na yo miss na za un problème au très sérieux nazo lela makasi soko sunga te za passe nga lobi loba ya nazo kawo abi bomba kombo nanga mobali nanga tala yo ngai na tala ka yo mobali nanga aibi compte oyo ya ngai TikTok aza papa ba nanga to botine bana 5 tango obetali so nanga kotanga kombo nanga te kotanga kombo ya compte ya TikTok ote bomba nga penza et puis nga na déontologie nanga ya miss de miss ata mutu alobi na bomba kombo no te na obomba nanga kaka na bimsaka kombo mutu te na lobaka mboko vantité soko vana na Paris na koloba soko bi wina loba uza na Paris na lobi mais soki pe na lingité na tio na Belgique donc moi mutu ayeba te keza yo aoyeba te na vana ki na tonton moko boy aza marié awa na poto tonton wana azala marié miss nga na yebite ke tonton wana azala marié miss de miss nga na yebite ke tonton wana azala marié to koma ko vivre na tonton wana a na poto to vivre boye na ko bota na eba na mibale. Merci beaucoup Dean ambassadeur, merci beaucoup vraiment, merci beaucoup to boti na ye tonton wana to vana ne a na poto to lingani a na poto ngai non na bota te eloko te na kuta na bon tonton to lingani to komi ko vivre tant to mo vivre na tout ni bon tonton ga lobi nde mo sinyo so zalaka ah yo obala mobala bio nga na bala te ah obala te ah nga na bala na ngai te po mobali aza capable ya roboma na bana wa boti abomi bango kya bota te et puis moi si pas bala te mobali pas capable lo baketo zalaka na moi si wana to boti ne bana mais moi si wana to zaka soute to kabwana a protéger bana bi kenana ma papa bana 3 mais maman to za soute donc abomi na mama mususu so ikande leki asal nini abike azala bana te azapena moi cité donc abomi bango tout na ebité soki ba papa ezalaka nini okoyiko bomata mama ke moi si bokabwana mais bana te bokoma na ba niveau wana te ba un bon tonton miss to komi ko vivre na mobali a na poto tozo vivre na un bon tonton awa na poto na eba ike na zui chéri na nga bona nga na botité miss de miss na botité tant to komo vivre na mobali na moni ke bolingo ye bolingo mati bolingo kitoko malaika nzinga de mon cœur bolingo komi kitoko na eko botela mobali bana mibale yokali solo na boti 2 enfants na mobali wana un bon tonton a na poto na banjiko na boti na eba na mibale kande toza o vivre na mobali na eko comprendre na ba recherche kaka na koma eko remarquer que onje mobali aza na mwasi na bandi ko landela boy pa mobali to ko zwana mwa matata incompréhension mobali ayeko kende na ndako nga na ebite mobali akei OK mobali akei incompréhension na ndako na biso ya libala na relation na biso po babala na te loko moko te bombo te biscuit te orange te ndeko mobali abala une grande dame te aza sœur hein aza ba génération na biso miss na boti ne ba mibale kaka nde to vana na mobali to vana mo incompréhension mo boye mobali akei tant mobali akei na tikai na ngana bana akei poni parce que na comment ko comprendre que mobali wana ndira zaki na mwasi na ye na comment ndira zaka na mwasi tant mobali akei nzoka mobali ndenga kende bongo akende ko zongela mama bana na ye OK akende ko zongela mama ya mwana na ye miss de miss nga na vandi e koleka batan mobali yango babeba ina mwasi kuna na ndako donc genre soki babeba ina mwasi na ye mobali bana ko zongela ndeko mwasi omona ye akosi mwasi kaka ndenge ezalaka ke mo ba matata mo ezaki entre biso mibale ba meki ko bongisa mobali azongi na kati ya libala. Merci beaucoup Rojmi e ko sala que ndeko mwasi tant mobali azongi suna kati ya libala ndeko mwasi aye ko bota abanji ko bota aye ko koma na 3 enfants. Tango comme il a 3 enfants, kuna
yakati ya ndako libala ya mobali ayeko bakisa mwana musuba kobi 2 enfants kuna. Donc 3 ans papa jeune de connexion moi ça pesi solo debana na kata mère à ba petit mère à parler. Dès que moi si a comme le bana lobi en tout cas c'est que yo zala qui no marié. Donc ceux qui posu ba problème na moi sinon ndé obana ko ya awa. Mobali o mona zo betaka lokuta mobala zo beta lokuta te ngai nazaka na yete ndenge za wana aza mama bana tozaki na ye meto kabwana ne tozabwe tozoyokana te boye makambo bele au mona convaincre pena motema ndeko mwasi azongisi nzoka ezana ba genre ba mibali mususu bango baza ndenge nini bango balukaka lokola remède pas ya bana basi mususu soka za un problème na mwasi na ye aoluka remède pas mwasi mususu apie kimia et puis tango azwa kimia na koto ya osala to bongisa la mère ba petit soka bongisi so ba bongisi azongi atiki fi yana sous la douleur ezara bongo ba papa botika mo na douleur OK na ba bomba pasi bango bazana bino mais ba moment o bino bomoni ke obongisi ale yosani ozongi kuna otike na pasi likona ngo boboti bana 3. Troisième enfant, tant baboti babandi ovana incompréhension quand na ba relation na biso ndenge zalaka kaka mobali azongi supa mwasi naye ndeka balbara mabala poto ekweyaka malade ndeke ekendaka ezongaka mabala poto mingi ekweyaka maladi ya ndeke eko sala que ndeko mwasi tango azongi atikali ye mona bana 3 mobali azongi kuna na mwasi na ye bake ko sala mairie bake ko balana na l'état ndeko mwasi ayebite bake ko balana na l'état tant bake ko balana mama ya bana na ye na l'état kaka ndenge ezalaka ozoviva na mobali mo comprendre déjà que mobali anaza marié misu na ope komi kotala mwasi na eti na foyer na bango ndenge bazozala comme olandela pe mwasi libala wana olandeli bango ndenge zalaka ke mwasi libala wana mère ba petit azana réseaux sociaux TikTok azana Facebook yepe M23 otokoloba mwasi libanda makangu yepe azana réseaux sociaux TikTok azana Facebook amona kambanda makamnya so salaka et puis mbanda a comprena que mobali azalaka na mwasi moko boye libanda et puis na mwasi yango bakoma déjà kobota parce que eyokanaka après to comprenanga ba système wana katanda kuna biso mabala to comprenaka que mobali abimi mais mobali abimi anona mwasi te et puis tant mobali ozwa mwasi langage mo boye na katanda ku ebanaka ba mur na biso ndako epesa biso ba signal que papa alingi to mama alingi basi o bazaka mayele to mibalo bazaka mayele na kati ya couple to yebanaka ke muto akomo bima muto akomo sala boye muto comportement ekomi bizarre to yebanaka po nzamba sabi so grâce to vandi tellement to koma oyebana siko basini wana elakisaka na kama abana basi musu vandi na kati ya ibalo bio na ebete mobile na ngabimaki ko sala ke mwasi mairie tango mama mère ba petit mwasi mama libala première dame à sali mairie na papa na bon tonton de commence à continuer réseau à moniango mobali wa memi mwasi na ye na mairie na maloba nyonso alobaka pona mwasi na ye na makambo nyonso alobaka na ngai na bana oyo toza na ye ayebisa ngai boye te mobali oyo ke akokoma tina ba niveau oyo mibali mabe mibali bandoki amoni biloko wana nyonso esala ndeko mwasi pasi na motema. Et ça là qui est vraiment passe na motema ma chérie. Aoka qui passe. Mais moi bete la bato ezate azaka na moi ba proche na oya bete la ki famille na ba omona. Parce que ba yebi mobali na ye. Papa bana ne misato. Comme les hommes ba mibali o ba kosa basi misusu bazaka vraiment gentil mingité. Baza tellement na ba technique ba yebi ndeni ya okosa. Mobali wana après avoir kosa la mairie na moi si na ye mama bana. Donc maman ban exigeait que ba ça la mairie parce que a comprenait que mobali na a komi ko bima mobali na ye azumba makangu libanda est-ce que maman yanda kwa zala posa a légaliser biloko ya yene mobali na ye ezala na kombo moko azala vraiment monsieur et madame intel azala pena madame intel ou madame Mukoko la femme de monsieur Mukoko mayele abasia mabala yango wana surtout mobali anazala mo ba moyen na ye mama mema na mairie kuna boke ko sangisa makambo parce que ata sali kindumba wana
biloko na mairie kuna eza komo ya bino mibale na bana kende na mairie kuna ya ke ko sisa engala kuna kende ko silisa engala kende ko silisa succès na mairie mema ekuna soko za Kinshasa kende ko mema mbai no na commune mema ekuna yaya surtout so boa bato bo sala business ensemble na mobali boza mo ba quelque chose na bino mema ye na commune mema ye na mairie ke ko kange kuna parce que ba bien wana ba bien nyonso bo kabolongo bino male katikati et puis so comprendre que mobali no aza derrière mobali mo mobulu so ko memie na mairie yo ko force a soutenir makamba business tika ya sala mingi alemba suka nango bo kabola biloko katikati amoni to sala lonka bongo bolimbisanga ba tonton et ko sala kende ko moi si temps ba si so sala mairie na mobali na ye ba komi ko vivre na mère ba petit ba vivre bolingo kitoko bolingo lo fita ta bolingo lo kita grave kuna na kati ndako kuna ake o bakisa mwana ba komi na 3e enfant bébé après mairie aye bébé après mairie aye mère ba petit na kati ndako komi na bana 3 ndeko moi si libanda pe azana bana 3 après quelque temps moi sina mobali na kati ya libala basai nini bakabwani ndeko moi si so ekoli sola zawa tapoter vraiment makasi poli soleza yo okomelinga mingi obi mama ozobeta li solo na ngate mote mezo salanga pasi ma chérie je suis là yaya je suis là maman na beti li solo na yo yaya moi sina mobali o bavanda na couple ba eko kabwana moi si na kati ya couple na basali mairie après mairie quelque temps abengani mobali na yebite ko bengana mobali o tozo bengana to beta pe lisolo ko bengana mobali na kati ya lisolo to zo conseil ko bengana pe eza pe mabe yo kali solo ndenge zokende bo comprendre ngo ke moi sa libala abota ki bana nanu après na ko swana ko bengana mobali akeli banda azui mwasi babandi ko bota azongi koto après mwasi asai nini abenga isu mobali akeli obakisa kuna bakomi 3 bozo mona ma inconvénient. Et puis, tant que a tiki ndeko mwasi, asai nini babongisa mwasi na ye, azongi supa mwasi na ye. Abakisi susu bake mérite. Après mérite basai ni babakisi mwana moko bakomi na 3 enfants. 3 enfants liban nanda kwa libala, 3 enfants libanda. Un bon tonton, ti azota mwa na nzela azana bana 6 na mutu. Azana bana 6 na mutu. Alekina ba pape be na Congo Yeko sala que moi ça bengani mobali après mairie moi ça bengani mobali na ba discussion na bango na ba incompréhension tom soupe ke na lembi ba via kindumba na yo to na lembi quand masolo ba couple ndezala abengani mobali aza en place au se réfugié te aza na mutu na mo boy o azongela kaeta ngo bango ba beba naka moi si yo za kati ya kuna na couple na relation mo boy mobali moi beba na kuna azongela rayo interdit ayambi mobali. Viens mon mari, viens. Chérie, viens chérie. Nga na koyamba yo. Na makamnyo solo barananga na koyamba kaka. Ndeko moi c'est pas mona ke père ba petit, oli ba bengana ke boye ya kakaka. Ayambi mobali, ba vandi. Tamba vandi mobali abandi. Ndenge kutu na ye boye. Na ye penza na kozongele sute. Nde na zabo etala. Tala penza. Tala papier yango ba dossier nyonso yango ya divorce. Tala ala kisi mwasi aboyi na etu oyo ba benganye etro akoyi ba maladie ya ndeke trop tonto batalembi na ye lobi maladie ya ndeke ona koyi yango mwa trop mkoso na koyi maladie ya ndeke na zanga moko muto akoya idenga zate ti ekomemanga na mabe ala kisi ndeko mwasi alobi tala abengani nga na utede ko sa ko senga divorce na ukene pa avocat na sali divorce après kaka mairie na biso tala ndenga bengani nga après ko kena l'état na commune abengani nga bla 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 wana fingi wana baba kisali ko nango aza impoli ndenga za wana zaka salite ndenga zana aparola ka choko ndenga za wana azaka na banduta ndenga za wana soki komuna kika na bilamba wana tende omuna ke komune bon suka longoli bilamba ko lingate na kanga ka motema po za
mère ba petit oyebi ke na famille na bango kutu baza ba famille wa ba problème na ebite ku point na kende ko alobi a convaincre alobi yango yo papier divorce nga na esili mama yamba ngai kotika ngai te yonde mama ya bana nanga mwasi wana aza mwasi moko alingi kova na ngai te yonde mutoko kakanga yo mutoko kakamba ba caprice nanga mama nanga kufa yonde mama mokie mama mokie olingo boya ngai wana bana pe lokola bana bazaka na ba innocent bana kaka papa lera beti pot bana kaka ya poto lokola mona papa kala affection papa manque affection bana balandi papa oui sidi papa bayambi papa badi koyebisa mama mama yoki pasi alobi ngai pe nazali mama ya bana mobali pe azongi bana pe bana posa affection ya papa na bango na osani na zongi sai ala singa pena papier divorce donc bango nde bazana bazoka bwana ndeko mwasi bavandi mibala na bazana ba technique na bango bolingo ndenge to swana bino boende botalanga la famille ndeko mwa nde to botalanga étape auto zali li solo ba komelinga lobby lelo nde to swana bino boende ko mwasi azana bana 5 aboti 5 abakisi na tonton na subana après divorce ya mwasi na ye ya mwasi wana na mobali na ye akomi na bana 5 eza mabete ya mobali na ye baboti ne bana nyoso 5 ndeko mwasi abi miss ndenge na okomelo boye mobali asi azonga ni suna mwasi na ye bazonga na mama bana ye babongisi bazongani epuis nde na oswana boye pona ye bake bazongani mwasi ya un bon tonton mutu ake kotia ba photo na réseaux sociaux apandi yango partout ndenge mobali na ye bazongani ambiance ndenge bazo vivre bazo sepela atie ba photo partout bazongani nde naza boye bana 5 soni na famille nanga naza mukolo na boti 5 bana na mobali moko na kasa aza mobali nanga mais mobali wana nzoka aza mobali mutu mususu kuna pe babota. Merci beaucoup Tina Ramazani, merci beaucoup. Miss papa na tinga la bana 5 tonton na poto kuna na ndako na bana 3 za bana 8 na poto. Miss na minute bazonga ina mwasi na ye bazo sala fête ba pandi ba photo partout na monya moteme sanga pasi betali solo na ngai eza awa betali solo na nga na la famille de miss ba tonton ba pesanga conseil ba tantine ba pesanga conseil na sani na oka motema pasi famille na nga soni ba osekanga bato ba yebi biso na ye famille na ngai ba osekanga miss naza dans les 40 et quelques dans la place mobala salinga na sala nini na likambo nga na lobine bwen na osala pe video yango eza na basi ebele baboti par ignorance ignorance na ndenge nini basi ebele baboti bakanisa ke bavandi na bato moko boye ya malamu basi ebele bakanisa ke baboti na batonto moko boye oyo balingi bango basi mobe baboti bakanisa kwa ke tanto boti c'est que relation na biso kozala sécurisée baboti parce que balobi ke bolingo na biso ezokende nango bien pourquoi pas to bota na biso poser mes koti déjà na olonga nanga zemite bana bazaka ya mama parce que mama za wana pona ko soutenir mama ta papa ki bana ba kotikala bato ebele baboti na ba idée wana ebele lelo ngai na kilelo na oloba na bino bandeko nanga basi